kati ya film la biso la boniche bandeko bongo kuna na kati ya nazo sala science nazo sala analyse parce que ba vidéo nango to kozwa ya ngoto no sisa awa de ba saleli biso ba vidéo bon pour ko faciliter to zo na no vidéo ya film la biso ezoleka na kati ya Belle TV la boniche to lala je me suis dit, bon, peut-être vous suivez moi nini. Mais Nayoki Mawa, vous payez combien? Vous payez combien ici? Ce qu'on paye, c'est pas ton problème. Yo no futanda kute, yo zananda kute. Yo kosa moi sinon. Yo pour aller stikate. Moi je suis en Abalaï. Balaï. Et ça communauté de biens. Communauté de biens. Héritier numéro 0. Nanya lobaki. Oui. Et puis na bota na yeban. Milo. Nani? Maman, tu n'as qui paye, tu n'as pas de bango nando qui paye, tu n'as pas de qui paye kate. Na qui paye kate. Nini, Romina. C'est ça tu n'as pas de biso, et ça anga, nga non futa. Non futa. Pourquoi vous avez question lisati au kati obo. Donc asali ya ndenga banjo ko ya tuma sula bina yo tire na tatambu. Non, ça a un morceau de télé qui n'a pas bonjour. Bonjour, madame. Ah. Ah, il y a un peu de quoi non, beaucoup de depuis qu'à tout oh, biso pena bambia bozo ka bambia kaya ya quartier o biso. Ba salon yo sezo di mana biso total. Ah, c'est pour éviter madame Agnès. Ozaki na Kishasa. Ye Kishasa va finir sa classe va éviter. Ah, vous t'es à la perruque? Non, ça. Tout ça va perruque. Tout ça va bijoux là. C'est une envoi. Waouh, c'est joli. Ah, c'est ça. Mon kilo est en manque. Oh, moi la perruque, tu dois tambour, tu dois te KO. Et on a battu tout ça, ça une perruque qui n'est pas problème. Bon, on le fait madame Moana. Tu peux le yo zone kosomba perruque ya sa mituka asa bilo nyeso kimia izaki asa kimia akimisa ba famille na ye les hommes soko zapena ba kuba kokukela e ba les aka Acte final télévision oyo ngayo na so présenter le bino émission na zo la bino ba extrait ya kitoko ba extrait ya ba film ya ba ndeko na biso on to ke kuna na kati ya chaîne ya Aïda Gladys total kuna la prostituée de mon mari total lolenge ni Aïda azo sasula ba kuna nde ya ko sasula to landa na ko sala commentaire na sima to landa Okango kati nkweza ngalo mu Yokate mwezi yani yose mkolo. No finga ngai. Yose mkolo. Nadesh. Tema la tindio. Na tindio to bu. Nadesh. Nadesh. Yo mo pinga me tekizinga ndumba o. Ah, abinga kisinga ndumba. Nagaso bamutamuta ndumba ni alalando. Wani? Obeto tata mama. Tudo pinga o mundo. Wapena ngo ridiki. Oh sai. Isolo mani okipe. Okipe nga. Na no let. Nga makasi, otanga sumba otwanga.
Meilleure vie, mesdames et messieurs. Meilleure vie à tout le monde. Meilleure vie à tous nos abonnés. Meilleure vie à Ika, Mamélina. Meilleure vie à Maman Bébé, Mémé à Famille Bota. Meilleure vie à Evelyne Duchesse Tounani, Maman Sociale. Meilleure vie à Maman China Mabiala. Meilleure vie à Elena David. Meilleure vie à Princesse Davina. Meilleure vie à la Maman Chérie. Batunio so obu komataka émission na biso. Batunio so bozala rawana pour na kotala, pour na partager, pour na commenter, surtout mingi pour na liker vraiment. Merci beaucoup tika été année au 2025 et Zalabino. Année moko il y a ba surprise ainsi qu'il y a prospérité na kati ya ba famille nabino mingi vraiment na musala nabino. Meilleure vie à mon papa héros dans l'ombre, meilleure vie à ma famille babi. Bonne année na Batou Nyonso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours moi, votre humble présentatrice, Chancy Siana, la Cléopâtre, mon asukaba songi, autrement dit, chef. Voilà, bande kukana ki songi wana, lelo na ye disusu na ye vraiment totonga. En tout cas, lelo tozotonga ndeka tonisana kotonga ba film na biso, to ebaki na kati ya Belle Vie TV, to sabongo na film na biso, o ebenga mbongo na kombo ya La Boniche. L'abonné chez Zawana na kati ya Belle Vie TV ndeko na ngayo ona noke kotala te précipité banda mbango kende kotatala partager liker en tout cas partager na baninga na yo yo pe oza na pays étranger en tout cas ndeko na nga koma na yo ata interprète ozwa film ya ndeko na yo banda ko interpréter yango baninga parce que ça la pile ba film miso to monaka film wana eza kitoko mais langue au basel film wana ezo boma ozo comprendre ngo tozo comprendre kaka film na ba geste ndeko tango yo zawana omonike bandiko bazana lakini basepel na ba film bandiko na biso bazana ba lakini ya koyoka zala wana bima lokola interprète to bengi yo Roger Bakate to bengi yo pe Eli Tunukate to bengi yo pe Trésor Bakate ndeko mezala wana kuma interprète ya ba film ya bandeko na biso. Voilà mesdames et messieurs, to fongola déjà na bandeko koloba Boniche ezawana na kati ya Belle Vie TV. Boniche ezawana bandiko tomoni présence ya batunya so tomoni présence ya Mama Étoile, tomoni présence ya Papa Elombe, présence ya Davina Apwa, présence ya Kenny, présence ya Vini, présence ya bandeko na biso tellement ebele mingi présence ezo sala ezo remarqué. Présence eza remarquable ezabongo présence ya Tegra. Bandeko Tegra na po ya ba croquettes de diamant. Tout le monde bongo tekra lo lenge nini bazo keni na papa jia tala décor moi na papa jia eza azo mona ke papa azo sala soni na kati ya quartier bandeko ba papa o bosala ka makambo en tout cas ezala ka soni bongo na bonga mapona angle na vraiment ezwa ma kitoko poto bandi déjà masolo na biso bandeko Boniche to moni bongo kuna na ndako ya Papa Elombe maman na biso Étoile azwi bonne azwi Nikita ena kati ndako tumoni bongo Papa Elombe nenga zokende na Mama Étoile obike nzoto fe sala ka msala nzoto fe ningana ka moko tango zo balaye ozo kombola colonne wana tango zo ngumba makezo tomba ma eza déjà exercice mobima o nzoto ezo sala voire même na ba ministère misu fo ninganaka. Sans tenir compte que ba maman bazala pe na ba misala ebele surtout Mama Étoile azaye moko na ndako donc abandala oyo wazonga na oyo elimisaka pe omona ti papa roya wana omona pe alambi na ena de kaka papa kozala mutali boso ya kwa koloba ke Mama Étoile asa fainéante bon tomoni bon Mama Étoile alobi ke eza na ka $70 apamba nazofuta Papa Elombe kuna tomboki $70 eza makasa ba fonctionnaire bazozwa combien ba huissier bazozwa combien donc ça pourtant atala ba passe o ba maman tutikala kana ngona ndako na kosala ba ménage on les abon na kati ya film na biso La Boniche bandeko bongo kuna na kati ya nazosala science nazosala analyse parce que ba vidéo na ngoto kozwa ya ngoto no si sawa de ba saleli biso ba vidéo bon pour na ko faciliter tozwa na no vidéo ya film na biso ezole kana kati ya Belle Vie TV La Boniche tolanda. Tuni, je me suis dit, bon, peut-être, moi, nini. Mais Nayoki Mawa, vous payez combien? Pardon, tonton. Vous payez combien ici? Ce qu'on paye, c'est pas ton problème. Moi, je suis en Abala. Et ça, communauté de biens. Héritier numéro 0. Oui. Et puis, na bota na yeban.
Milo. Nani? Maman, t'es là qui paye, t'es là, c'est l'endroit où la banque n'endort qui paye, t'es là qui l'endroit où la qui paye kate. Là qui paye kate. Nini, Romina. T'es ça l'endroit où la biso, et ça nga non futa. Nga non futa. On va nous taper sur l'isaki, au quartier au beau. Donc, à salir, on va jouer avec ma sola vinaille. L'autre, il est là, tatambo. Non, ça, on s'en doute, mais il y a un limite dans la bonjour. Bonjour, madame. Ah, ah, il y a un peu quoi, tu peux dire ça. Non, beaucoup depuis là. Tout le monde. Biso pena bambia, ozo kabambia kaya ya quartier au biso. Ba salon yo sezo bimana simana biso total. Ah, c'est pour yebinde madame Agnès. Ozaki na Kishasa. Ye Kishasa ba finir sa classe ba yebi. Ah, vous avez la perruque? Nyonso. Toza ba perruque, toza ba bijoux kuna nyonso. Si na moi. C'est tout là, c'est tout madame. Merci. Waouh, c'est joli. Ah, tika. Mokili eza makambo. Ndio ozomona ba perruque obiso tozo tambola tozo teka o. Yana batu mususu asane na perruque mais ba problème. Bon, on est na madame wana. Ati pembe pembe. Tika. Yo zo lukosomba perruque ya sana mituka. Asa bilo nyonso mais kimia izaki. Asa kimia te. Abonisa ba famille na ye. Les hommes sont posés na bateau bakoki kolukela ye bato les aka. Voilà des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. On a beaucoup de colonnes, bon film, on a sur l'abonné, sur les abonnés, Katia, Belle Vie TV. En tout cas, vidéo ba obo sala ka makambu ya boye bo tika to landa film to zwa leçon. Tokene to kota total la film ne kana lobaki na ebandeli partager pona bande kuna biso misala na bango ekende liboso kombo so na pété au partager émission na biso au liker émission na biso ku surtout na kati ya acte final télévision oyo ngayo na so présenter le bino émission na zo la bino ba extrait ya kitoko ba extrait ya ba film ya bande kuna biso bongo toke kuna na kati ya chaîne ya Aïda Gladys total kuna la prostituée de mon mari. Total la lolenge ni Aïda azo sasula batu kuna nde yako sasula to landa na ko sala commentaire na sima to landa. Okango kati nkweza. Ngalo mu. Yaka mwezi yani yose mkolo. No finga ngai. Yose mkolo. Abinga jisinga ndumba. Nagaso bamtafuta ndumba ni analanda. Wani? No beto tatabe mama. Tout opinda umungu. Wapena ngori diki. Oh sala. Ndolo mani okipe. Okipe nga. Na no let. Nga makasi. Otanga soni ba otwanga. Voilà des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. On a tout ce qu'on a bon film et ça bon on a quatre chaînes ya Aïda Gladys. Tout mon bon extrait wana mingi na zoli na koza vraiment mingi écouter na yimo ko Aïda Gladys parce que moniteur wa jouaka ala ba genre ya ba raté moko boé ya ba intéressant.
azaka un peu intéressante na ba comique na ye mande ko to moni bongo aida ninga zo sala ba je na ye ninga zo swana na mwana mwasa na finye abike kizengi ya ndumba bande ko bino mo place boza vraiment bo seki film na biso ezokende kitoko makasi moi ba présence ya bato bazawana en tout cas ndeko kota tala film partager. On est à le moko le seul moyen pour aider ndeko na yo ezaka ndia ko partager misala na ye bandeko to ça peut bon na film mettre tobo sanate na kati ya dinana film na biso utaki déjà ko si là toujours zo bati na promettre ki bino ke na ko la bino même ba teaser même ba présentation il y a ba acteur mais na sali yango te parce que lobby mbula makasi betaki awa na kati ya Kinshasa en tout cas dans qui vraiment temps ya kokota te temps ya ko sala la recherche te tozala qui vraiment focaliser na makambo singela ki tout sala bande ko nga film ezawana déjà na kati ya Karine Yamado na chaîne ya Karine Yamado tozaba ngona film na biso ezawana ésotérique ezawana na kati ya chaîne ya Karine Yamado to kene to kota to booster ba star na biso en tout cas to partager tout ce que ba lakine ba rancune voilà les termes ba rancune ya buzoba ba rancune ezanga mutuna makolo lelo otomoni ba artiste ya comédien na biso ba komona bango ba jalelo ba komona batamatala na ba komona bataoya ko kosela ka bato ba makambu bandeko en tout cas bandeko ngana lobaka lokwa na lingaka bino mingi na lingaka babone na biso mingi ya actif final na esika nyonso ngana kozala partout ngana kozala na atambolaka na caméra na ngana tripe na nga na micro na ngana zala wala kaka pona kopanza basango bolibisi mwa mukese bozo mona lumière eza mwa malamu te donc eza mwa koto kuna mwa moyi kotone la monya misali mwa kitoko makasi parce que na ba commentaire boza nga te na koloba OK image en tout cas vraiment yango na singili yango bolibisi donc tozala wana pona ko informer bino pona ko yela bino ba information ya vrai et exact donc to kipaka en droit te tozala na esika nyonso information écoutela nga en tout cas ndeko na fungola caméra la nga na fanda na yela bino ba qualité ya kafu bandeko vu les alaki nango tranquille en tout cas vraiment Zahir ezaki nango ya kofanda kimia na mokonzi na yango Fati Beton bandeko vu les alaki tranquille bato komela bazomela bato koswana bazoswana bato koloba bazoloba bandeko tola mkaka boye na tali bongo na émission rane na mission ko beta ba tour na beta ba tour na koti be na chaîne ya Mamu international na moni bongo émission que l'équipe na kati ya Mamu international na Christian Shoga conseil bandeko na ngai ba artiste omoni vie ezaka mulai bomoni vie eza mulai koto soki esimite talisa tanzoto na commerce talisa tanzoto na mamususu lokwa tomonaka Christian Shoga akenda kobwaka nzoto na kati ya Dubai mais na mbongo bata 3 films o Belgique anja pesaka ye Christian Shoga lelo film inaperçu bandeko wana 1 Dede kimotema malamba ngo bino bolingaka bandeko na bino bazala na yango ya ndenge nini bandeko ngaton ke na sa IGF non lingate mutwaya a dénigrer artiste na ngai comédien artiste na ngai cinéaste artiste na ngai artiste na ngai donc ina lingaka bango nyonso mingi na lingaka bango mingi parce que ba maboke oyo akala wana o ba mawa wana ko fitela mbongo na signer o ba papa wana ko kima mangu maboke bandi na série wana maboke zalaka na valeur mais na série na biso oyo cinéma na biso komi sans valeur parce que ba artiste bazolinga komi tia na ba place na bango te ya Christian zo kiti fanda na koma te benita yaka komi yoka parce que ngamoko na komi yoka avançant ya de wana zi avançant Christian Shoga ba réponse nyonso na ba émission ba question nyonso na ba émission et misusu pe mérita na ngope ba réponse te en tout cas et ça la nga bien tant na tout na poser mutumo question boy abetso pe na moi kara asala ngope moi sembla tango ko insister biso ke to leka na page misusu en tout cas ne loko yo nana likambo lo baté nana commentaire lo baté Christian Shoga linga ko sala pareil bon Christian Shoga leki na émission batuniye likambo ya ba ancien likambo ba collaborateur likambo bato ba bandana bango yaya ato bandana mutu te tant batuniyo question oza censé koloba kete wana bandeko na nga wana en tout cas félicitations na Piron Ndomba si tonton Loulou félicitations na yo
Félicitations à Da Costa. Oh, bah, comme ko publier, ko la, ndeko na biso, cook, bazala kaka ba jité. Oh, bah, comme ko lo balelo, on a moni, balobi ke, yosil pechanga mtatindaki, atindaki Da Costa. Voilà, toye na sijo, en attendant la sijo Christian Sugar. Christian. Tango bandaki ko kende ko liambongo. Po suka na bino ezalaka ke, so moni ko beti matolo teki oyo okangisi mwa 1000 na yo mupanzi na poche oyo bimi gank na kati internet boloba ke to ke kozongisa mbongo se ozongisa ngo tozwa pour vos informations tango zaki na ngote mutasungi yo ata merci wana osengaka tango leken émission okute ko raisonner ngote lelo oyo okumisi sila parce que si là a na casting parce que si là a aidé soit na un plus mais okumisi et le bino ngata profite vie ya bato lolenge ni ekese lelo ba seka lobi ba kumisa obosani kaka langa zuana obosani soka bozala ka ba reconnaissant na vie oyena ba propos voilà na yebite bandeko bosalela ngango na commentaire na ya otanga ngo lobby boye bisanga mutu pozala na cour des grands faut ezala mutu et fonctionner wakota na cour des grands to faut awumela na entreprise soit na eloko moko songolo pakala obakota na cour des grands tant que lo bara makam photo réfléchir oba mikolo baloba avant ko loba faut balola lolemo 7 fois voilà soga nga na zara nga a pour no finga te na mankaka mikolo respecter wana éducation de base na nga la mankaka te mais na ya ande ko loba vérité c'est besoin que impolitesse m'en fout yaya yo oye olobi ke belle vie aza parmi ba cour de grand te ye aye koya ba 2013 mais fuzala na soni bino obo banda théâtre na biso awa théâtre congolaise ata na ba 2000 ans ba 1900 lelo o elo nya malonga bosale biso ko banda na yo mona soga ba batu misusu batu na otaba ngo na kati te parce que balobi mabete ko banda na bino wana lelo oyo boseli biso ninya malonga lelo ona ba film na bino bozo komino luna ko bangisa biso ko lia mikate ke basubela ga mikate wana susuni ni cour de gras wala okuta lelo oyo bino bozongisela biso théâtre ba mangobo ya batakinga ya mangobo kutu te bino bosa ya babulangando abulangando adanga murumba o babanda ko bina wana bino boye nango bana kutu ke ye mo abulangando kota zali sepela nango te lelo se ba bena bulangando zo te ya pena classique moye bandi ya na ka victime musala ata moye ngana fanda na sala émission kino na suka sala ngote lelo oyo cinéma koma yaka te ya biso batu ba changer parce que na travers na bible bozala lokola ba pasteur bozala lokola ba pasteur ba verset biblique te sans bible mais bo kota na banda ko na biso bo te ya biso siko lelo o mwana yo soga pona na soga mwana yo soga azibilo atie na sima alatelo mwa moke mwana yo azana ba 16 18 ala ki so ba fekon kita na so bina o sepela nango beta maboko wana olobake bravo icône na biso asalango mutu na biso cour de grâce salango 0 soga lelo oye baki génération na bino obobima wana wa l'échec titango fanjo zolobake lianza ngam na binisa ezala na soni yaya soki ngayo na yoka sonya makasi no banga na lobate pour lobake lelo leader a mis zala na soni parce que bato yo mema na kata monde ngo baleka yo olingo fando silami na yo
Ou répondre à question coquin, ou répondre au coquin na yote au tiki. Bon, les kake mission pour na BST. Les ke mission yaka lobela produit na yosoga. Zongela na nuba théâtre, zongela na gosala bate. Ne kiko lobi bino, bolongwaka na Maman Marie-Hélène, bolongwaka na bosala ka théâtre na iget. Bobenga rande Maman Marie-Hélène aya koya, bon, pour na poa, bo pesier, azala présidence. Oui. Parce que bon mona kike mama wana ana sens ya kukamba, mama wana ana dignité, mama wana ana respect ya ki bon mama. Maman pasteur je le sali en passant, Maman Marie-Hélène ana sens na spiritualité boy akuba penza. Da yo moko mi mona kike ozana yo incapable ya ko diriger preuve ya pour yango wana groupe na yo esimba nango pete yaya. Fala ki ofanda na yo, lala na yo koto zala ki wana. En tout cas, mamu, tango zoya, osala analyse, soto yamba mutu, yaya pose ba question mo boye. Ba to boy na biso to pe c'est journaliste fausseté parce que ya posa ki na question, yende mutu a répondaki. Yende mutu a répondaki. Ne kike Vincent Chilouzi. Pardon Vincent. Naka na respect na yo tong nota la gosse di Kambala. Ton nota la gosse di Kambala. En tout cas naka na respect na yo. Avant tout d'abord, oya koloba, oya ko porter ba propos moko be na kata monde à théâtre ya bongi sono na ndaku na yo. Est-ce que ndaku na yo za ko bongama? Foyer na yo za ko bongama, ndaku na yo za ko bongama. Nga question ninge za ga yango wana. Ndaku na yo ya Vincent, eza ko bongama. Parce que le lobby no boko ta na ba vie privée bato. Toko ta pena na ba vie privée na biso, na vie privée na bino. Olembi ko yela bato ba vérité en face ya lokuta. Kaka ba même bilongi yango wana otomonaka. To timbela yo vérité en face wana ezaka ya lokuta. Olembi. Okoti na monde a polémique yaya. Okota kutu dejo mi kotisa o mi sukula. Zwana no soin ya ndaku na yo. Lelo yo version kokoloba na mama top. Mama top. Nga no senga mala o mala boyela nga bozongisa émission oyo mama top alobaki ke ye akoki ko jouer na Michou te. Sko bino moko, tout ça entre parenthèses, bino moko. Boyebi te ke lelo oyo théâtre koma na deka. Boyebi yango te. Mbandeko. Ke mutu azwara na SB. Ako jouer na Bella te. Mutu aza produit ya Bella. Ako ke na SB te. Parce que bino monde bo pesa ngo sens. Liko na ngo to sa ndeni. Mama top icon. Sora loba kike ako jouer na Michou te. Problème nini. Parce que à un moment batamona kiketa na ke na jouer na mwana nga na jouer na nga na motema molamu nyonso bino bataliboso boko ya boko ganga bolobaki mama top ibwe mama top ibwe mama top ibwe yango na po 4 hémorragie wana mama top alobaki pe bongo c'est pas lobaki yango c'est pas lobaki yango te en tout cas ton dimi yango mama top alobe bongo mama top alobe bongo. Pourquoi bino moko nde bolingi mingi ngana kondana ka ba journaliste o bazala ka ba cook sila maman nanga sila avec beaucoup de respect que je vous dois pardon na solo ba ke loko mbala longola ba communicateur wana na ba communicatrice wana longola bango batu mono bazona na ba miyebi nanu te surtout mingi ya mibali ba miyebi nanu te. O ba yebi ke teke nga na za nani bazala kaka ba jite bato ba jour sous na fanda likolo ba journaliste ya ba cook bazo tourner na se nazo kane bazo pesa coaching yaya tout à bordir tout à penza bordir émission c'est le tout titan. Yaya, émission le bordir et bien te en passant. Boyaka kupanza sango. To boyaka pour ba toute la bino ba bordir. Bandeko, c'est besoin na posa pena ko musala ya sila et kende liboso.
musala ya sila ekende liboso bandeko na ngai bokoma kosala promotion bosala no promotion ya misala ya sila bosala promotion ya bafilme ya sila bokumisa biso ma Monique bosala promotion nango te lelo on a komi omona nani ba resi na page Facebook na ye namoni atekaka logo ya SB bon début de l'année bandeko siko film o ezana na kati wana bauta ko jouer wana botiango wapi ne bandeko famille bota bazaka bazu ba film na bango bazu soit pour ba souhaiter famille bota ba pesha love ba dinachou pour ba présenter ba meilleur vie na bango bazu photo soit bazu vidéo moko ya film moko o e cartona donc as boloko koyeba ko sala promotion ya sila e kozala bien makasi yaya oza bien makasi oza responsable bosala ka promotion ya produit na bino boyaka matala na te boyaka kufinga ka batu te parce que na rappelera bino bato bakana ba matière na bino makasi bazali yaya ke nota lisa ke neki ko bua ka bassin en Afrique du Sud ça va kuna en Afrique du Sud koto bua ki bassin en passant lelo oyo l'artiste comédien bakomi ba irreconnaissant bazoye basusu bolamu o baninga basalela bango te ezokende inaperçu pourquoi bazuyo bateo na film oyo film ya liboso film ya mibale film ya misatu obosani bolamu nyonso obosani mabe nyonso o batu baso batakote kuna yango bafingela yo basasa yo etika kaka mokie babako ne kuluso landa Yesu mais lelo opo basombi yo na mwa 2 films 3 films obosani mutu oyo azuaka yo atie yo pembeni na yeke no yaka to sa musala moi 1 fois 2 fois pozozwa qui ingratitude ya makasi ingratitude bandeko langa na komi nanga déjà na suka ya émission na biso merci beaucoup na batu nyonso o balandi émission nanga merci na maman bébé et pourquoi pas à Evelyne Duchesse Tunani maman sociale bambote na yo yango wana vraiment maman continue toujours na kozala motema malamu nzambe akopambola yo na libota na yo mobimba. Merci beaucoup na maman bébé, merci beaucoup na maman Gina Mabiala, merci beaucoup na mon bière chérie Paul Lisoupa, merci beaucoup na ingénieur Yannick Bolouza et pourquoi pas à mon papa héros dans l'ombre. Voilà, restez toujours branchés, c'est cimenté, collés, scotchés sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.